Biso bandeko ya disok tosanganaki lelo mpona tomanyola makambo mabale mamutuya ya yambo ya koloba te biso bana baleki baye bazalaki pembeni ya kondo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo papa alobaki na biso etumba tozali kobunda ezali mpona tozwa maponami mapolele tozwa seni ezali na bonsomi ya solo me lelo tomoni maye ndenge mboka ezali kotambola ezopesa mawa tobundaki koloba Kabila azokoka te ifo ya kende biso to ya kolakisa tokomi lelo koyoka soni na ndenge mboka ezali kotambola tomoni lelo bandeko na biso ezala ndeko na biso lelo Kabund oyo toyebi ke tango mboka mobimba lamuka opposition mobimba ekei na Genève eponi mwana mboka Martin Fayulu Madidi candidat ya opposition ya koremplacer Kabila awa bongo ye toyeba makambo eza o base boy onene sali ye moto atelemela makambo wana tomonaki mpe makambo elekaki na parlement mpona badepute na biso changement en violation ya constitution ya majorité ezalaki na assemblée mpe toyoki ndenge alobi ke ono tozalaki koprepare glissement donc na ye na kati toyoki mpe ndenge alobi ono basi bakopona deja baliste ya badepute donc na ye na kati mais awa alobi meme makambo oyo toyebi oyo makambo ekozala ya vote électronique oyo bakosala mpona koyiba na kotiala baliste alobi yango te oyo mpe ya kosenga peuple kabi bolimbisa ngai ezalaka ndenge nini dili oyo tosinyaka na bato ya FCC ezalaka nini alobi eloko moko te esalama bongo boni makambo etali Martin Fayulu alobi eloko moko te lelo tokomi komono baloba te tozali koloba boye na peuple congolais tozala makambo ebele na mboka oyo tolamuka na ntongo ote Kabunda alobi boye ote ya nini yango bitumba ezali na este toloba yango te MONUSCO yango wana eza kopela moto toloba yango te makambo ebele ekomi on dirait problème oyo ezali privé ya kati ya parti UDPS oke biso tu bato totambolaki na papa tokomi koyoka soni esali mabe yango biso na bisoki tolobi soki totali ndeko na biso Kabunda makambo azali kosala ezali lokola oyo ezalaka na français tolobaka chauve-souris chauve-souris ezali lokola na lingala tobengaka yango ngembo ngembo na lingala oyeba te soki ezali nyama oyeba te soki ezali ndeke oyebi eloko nini eza korepresente te oyo na monoko ya mboka na biso tobengaka bonkomo nde yango wana donc yo moto okozala lelo soki tozwi ndenge ezalaki o président Félix Aki asali o président ayi meme na kati ya statut oyo eza te me bapesi yo yango bojuri nango 3-4 ans bosali makambo ebele boyokisi peuple soni pasi bongo na opposition oyo tosali ya force sociale et politique oyo tosangani omona bandeko na biso eside président Martin atelemi wana omona bandeko ya Milapro omoni bandeko ya KCC tozotelema mikolo nyonso omona bandeko ya FCC omona bandeko ya disok meme lelo ndeko batata baye korejoindre biso tozosangana wana mpona koloba ndenge tokosauve bosomi ya mboka bongo yo bimi olobi kaka ekomi lokola opposition elingi ebanda na yo meme ntango tozalaki université tobengaka yango blaisaye olingi olongwa kuna ozokoto na place balobi bule bobleiri ye d'abord yo oye kokoto lokola kokoto ata ozalaki na opposition oso ovandi kuna oyoki elenge ya pouvoir oye kozonga mais il faut ozwa mpe mwa blaisaye mokete bamona ndenge ezalaka oye okota oyi awa nazongi nakomi mokonzi na bino omoni baprésident Martin Fayulu bavandi omoni biso tovandi oye kaka boye obe ngai nakomi mokonzi ezalaka bongo te bule blaisaye d'abord omoni clair toyebi biso ndenge tovandaki tolobi makambo etali mpe MONUSCO awa tozomona ezali lokola ezotinda biso non seulement na balkanisation mais na glissement ere ekoma mobulu eza kuna ekoma tongi tobanda élection oh bahélicoptère eza te eloko te eza te mpo etambwisa mboka rapport mampinga ebunga bato wana bakende oh non toza na bato ya kosécurize mboka te nye glissement esalemi makambo esali yango tokebisi gouvernement tokebisi bato bazogere mboka toyebi ke bazogere yango mabe makasi bayeba ke tozali wana mpe mikolo oyo tobanda ndenge ezalaka bareunion ya baforce politique et sociale mpo tobanda kotelema ngwi
baimona ke biso tozali bongo tokosukisa na koloba ke mikolo mitikali ya botangi tozwi mikolo kama minei na tuku sambo na misato yango nde etikali mpona tobanda makambo ya maponani. Voilà eloko tolingaki koloba mpona mokolo ya lelo makambo mabale mana mpona bandeko bakanga yango ya motuya ezala likambo oyo tolembi na ntongo asali boye ono makambo tetetetete makelela wenze ya makambo ya prive ekoma makambo ya mboka mikolo nyonso toyokaka yango tosengi mpe na bajournaliste na bato mosusu batika biso bamakambo wana towana makambo ya minene na mboka to avance totika babiloko wana bongo moto ayebi kalinga ya kokoto esika biso ozali esika président Martin oyo amona pasi pepe ponaki azala wana mpe boye kosala oyo omoni oya omilembisa oyebake baza wana esoki osali bapeti ya ntango ozole bule il faut bableiri yo d'abord mpo toyeba oyebisa biso olobaka makambo ya base ndenge nini balongola kombo ya président Martin olobaka makambo ya base ndenge nini mpo changer makambo ezalaki majorité bakoma minorité mpe oyo olobi lelo ya koyiba oexplike ndenge bokosala na eloko oyo babengi vote électronique bokoyiba boni ntango peuple akomona bi alobi malamu bliza ine esili azala bongo na biso tala mai tolingai koloba lelo mango wana merci.